Mbote bandeko balandi ya Aski à marche ya solo ba maman na biso to ebiete lelo ezali mokolo ya le 4 décembre 2021 wana a tozali na Lutendele précisément na ferme to esika na usine esika ba matériel na biso ezali eutaki na mikili ya ngele esika nini tomoni ete ba soso na biso bakozala kofandela nde na tina wana toyebete mokona lelo tozali kozela papa Philippe Soprada akozala accompagné na papa Lambert Makwemino Siampa na lotomo ya tata Mokonja Bule nde bazali koyela biso na kati ya mboka Mokonja Kinshasa pamba te papa Philippe esi atindaki technicien na ye papa Ibrahim Godfried azali katikati na biso pe tomoni ete esi déjà bandaki déjà kosala musala na ye nde mokonzi na ye papa Philippe azali kokoma na mokolo na lelo pamba te kotala mosala ndenge nini ezali kotambolela nde ya solo bandeko na biso tozongise bino matondi mingi pe tolanda biso nyonso ndenge nini mosala ezali kosalama awa na kati ya Lutendele.
mesures protocolaires qu'on a prises pour vous recevoir. Et nous attend Kamba. Nous attend Kamba. Les restes là, on va parler parce qu'il y a aussi des clauses à faire ensemble avec lui. D'accord. Donc Soproda est le partenaire privilégié que nous, l'Église, nous avons découvert. Nous devons construire l'Église, on n'a pas les moyens. Mais avec vos conseils, on aura des moyens. Encadrez-nous, nous sommes encore petits. En termes de construction, de gestion de la ferme, nous sommes encore petits, on n'est qu'au début. Donc nous pensons apprendre beaucoup auprès de vous. Donc ne nous laissez pas. On aura chaque fois vous déranger. Merci bien. Et je suis très honoré que cette maison. Vous allez pas encore visiter. Porte la maison. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Donc, je vais le faire. Et donc je vous remercie. Effectivement, on a démarré la collaboration il y a à peu près 1 an maintenant. Bon, il y a eu un petit peu, ça a pris un peu de temps, le temps de commander, de rectifier, d'expédier, de recevoir, que vous puissiez terminer le bâtiment, installer tout ça. Mais bon, voilà, effectivement, au bout d'1 an, on est quasiment à 1 semaine de la fin. Et l'équipement, donc on avait prévu de monter ensemble, va enfin se réaliser. Effectivement, donc on doit, je crois dans la soirée ou dans l'après-midi, aller sur Ikamba, pour essayer de rencontrer le chef spirituel. Bien sûr, on va pouvoir travailler sur une réunion de travail, voir ce que vous souhaitez accompagner. Donc ne soyez pas dérangés de nous passer des emails, de nous appeler à tout moment. Si on peut effectivement vous renseigner ou vous aider, on le fera volontiers. Merci. Merci d'avance. Voilà. On ne peut pas vous dire quelque chose sans que ça vienne d'elle. D'accord. Mais vous êtes le lien sur Paris, quoi. Oui. Lui, c'est enraciné là-bas. Vous pouvez voir sa pièce, hein? Ouais. Vous pouvez voir. Est-ce que ça c'est le moteur? Oui. Ah oui. C'est ça. Ouais, je crois. Ça c'est la cuisine. D'accord. Oui, à chaque fois où il y a un besoin, le frigo est là. Il y a un petit frigo aussi à la chambre. Il y a un petit frigo qui est là. Au besoin, il y a quelque chose où vous pouvez déguster. Ok. Ouais. Très bien, ouais. Tout est là. Ok. C'est très bien. Merci. Ça, c'est le petit magasin. Le magasin pour... Ouais. D'accord. Parfait. Donc, il s'est bien intégré dans la coupe des humains. Donc, tout ce que nous mangeons, c'est ce que lui mange. Donc, pour son intégration, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Kinshasa. Il y aura une deuxième à Kunju. C'est difficile pour gérer l'affaire. C'est ça, on a dit qu'il y ait une formation permanente avec l'apport du chef spirituel. On a cassé pour récupérer ça. Goldouille. Gracia, on est en train de saluer aujourd'hui par M. Philippe, son patron. Aujourd'hui, Camille. And then it's the director of Soproda. Okay. I'm working. I'm big Dutch manager. Il reste des chefs. No, not Non, ça arrive. It's the food country. They love by every the food is by money. Not the push. On va pousser à la mèche. Oui. Is the elevator is by
Donc, il finit chez toi. De faire sortir cette fossée à l'extérieur. Et on avait zéro avec les autres. Bon, lui, il était sceptique parce qu'il ne m'avait pas donné cette mission-là. On peut, parce que là, si vous voulez, si on la met sur un tapis ici, elle va être trop liquide, donc ça va pas. Ça va pas. Donc, par contre, si on a sur les tapis, la fiente, elle garde à peu près sa forme impérativement. Mais ici aussi, vous avez besoin d'électricité. Pour des gens du bâtiment, ça stresse aussi les... Notre maman l'a quitté. Tous les jours le matin, le maman il vient. Ouais. Aussi, ouais, il commence à parler lingala. Ok, c'est très bien. Ouais. Bon, mais c'est parfait. Un travail bien fait. Ok, nous, il y a une demande à Olivier Tchanda. Ok, donc il va vous laisser le manuel. Et sur le manuel, il y a toutes les pièces. Si un jour vous avez un problème, vous passez un mail, vous donnez un coup de téléphone, vous appelez, on vous demande les renseignements et on peut livrer le matériel, le faire venir par avion. Ça, c'est pas un souci. Écoutez, effectivement, le travail a été fait par notre monteur, donc Goldwyn, qui était présent. Ce travail aujourd'hui est effectué, je dirais, à plus de 80%. Donc on attend juste l'électrification du bâtiment. Et pour fin de semaine prochaine, l'équipement sera entièrement monté et opérationnel. Est-ce qu'on peut espérer que tout va aller dans un mois? Combien de temps à peu près? Le reste du travail qui est... Là, je vous dis fin de semaine prochaine. D'ici 5-6 jours, le travail est terminé. Il reste juste à attendre l'électrification du bâtiment qui doit intervenir pour lundi. Si l'électrification du bâtiment a lieu lundi, mercredi, l'équipement est entièrement monté. Et à partir de jeudi, vendredi, il y aura une formation qui sera assurée. Tous les yeux des kimbongistes en général et les mamans en particulier sont tournés vers le Tendele pour savoir que vous êtes déjà sur place. Un mot peut-être pour... Écoutez, déjà oui, je peux remercier déjà de l'accueil qui m'a été fait. Très bon accueil depuis ce matin pour la prise en charge sur Kinshasa, la venue, l'accueil ici et puis surtout ensuite la visite qu'on a pu faire. Très bien, et je suis très content aussi de l'accueil qui a pu être réservé à Goldwyn et dans les conditions où il a pu travailler. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il travaille sereinement avec une très bonne équipe. Merci beaucoup, M. Philippe. Merci. Merci, papa journaliste. Lilo Banange Zalina nou yesengo. Esengo eleki makasi ndenge tata mokonzi abula lobi tension matinga lobi eleki 12. Pamba te mokili lobaki. Eloba make M. Philippe akoyate kisala mate musale kende te. Nzambe asali lelo M. Philippe a quitté na terrain et Nzamba Sali et papa Lambert a pesa qui est charge on papa Lambert a zo M. Philippe a yanaye en tout cas sengweleki musala na kantibilo mo bokoti bomoni tolingaka na okoloba te M. Philippe atindaki un technicien na ya komaki musala esi bandaki ya ye contrôle tel musala ndenga wuti koloba donc tolingana na okoloba te tozelaki mundela kita parce que soka kitite mokilinga baba kosi basali bango moko na kanti bamoni en live aye donc na ebite Anto merci na ba mama poto, merci pe na batato ba chaki maboko po bo sepelisa tata mulimo santo, merci pe na papa Lambert po asali musala na ye tata mokonzi abula pesa ki émission asali e ya kokisi ndenge aye sona M. Philippe sengweleki ya ulobeza te ba mama bomoni bolanda bino moko mama mwilo ye ya solo bomoni musale lingo ya susu baka baka
o elali o boye bino mo bomoni solo mbongo na bino kenda na pamba te zo sala to sala supplice bolakisa nzambe boyoka liloba yawe akoloba na musalo bino bosali mama ba te mutu akosa biso te tango eza su mutu akosa biso te to kende avant to simba na main de la main to sala musala ngani po to zwa mapamboli to bikisa mokili na nzela ba mama to lamuka soki to zaki na 2+ to koma siko na 5+. Mama mwiloye Monsieur Philippe, en tout cas, nakoloba te. Le poto bondo yo kelonka na kamba. Siko le poto ezate ngala. Mama moye. Merci. Bien, Papa Lambert, mission accomplie. Monsieur Philippe a commis na terrain. Na ebi ete mosale zalaki makasi mingi et yo moto zalaki sur place. Kobanana poto pe ko koma awa okoki kozanga lelo batene tozali kolobana oyo monani na mission bato nyonso. Bon, ngali kamna koki koloba ya liboso na pesi merci na papa Simo Kimba Okiangani parce que yende mutasali Marge Bitumba na mama bangonde basali po ete mission oyo za la accomplir nde to commune sika oyo likamso na koloba te pona na émotion. Merci beaucoup. Bat bandimagité bon biso ye monsieur Philippe Azar a commis peine sur le terrain. Mais ye bino besoin. J'espère que Monsieur Philippe. Je crois que le plus heureux est qu'Ozala papa ingénieur parce que yende azaliko kama misala awa sur le terrain na kanisi liloba pe kozanga te pambate tokoloba pena mingi to yebi tete ezana muke mais yo ya liboso ba première impression monsieur Philippe a commis bo solo li mingi na kati na yebite musala o etikali ba oyo to yebi pena ba connaisseur ya likambango te yo nino ko koloba na ba mama ba tata ba kimbangis po ete ba yeba nini etikali ya kosala par rapport ya oyo Salem. Merci na komba nzabe tata mwa molimo santo likambo to bande ko luka bibosi pasuki mondela ye yende kolo masolo aye kotala ndenge ni technicien tindaki asali misala apprécier yango technicien sali ye moko pete asali na concours ya bana akutaki na terrain to pesa équipe à 8 personnes na pe ba sali na ye to musala tamboli kitoko en tout cas à féliciter ba technicien congolais bana biso ndako na port na rapidité musala ndenge basali na ba innovation mususu to apporter non abiba na tata Simo Kimbangu ba habité po muhimu ndela koloba nyonso to bongo te ay moni aningisi mutu mais akoloba nyonso to boite pour ki bo comprendre que non à féliciter bino mais en tout cas sepeli na ndenge musali Kimbangu o etikali eza susu ya gravité courant kaka na bâtiment ekota parce que to modifier ndako moni structure ndela ko changer ba dimension zaki na ko koka. Mais moi, la table les ans kaka moi ba millimètre près pour na récolter maki ndango to position bâtiment mukindi ngo pesi moi retard il y a électrification mais ndé to rena ba technicien bazo banda musalaka lelo na pourquoi oyo to plus tard lundi courant et opéra na kati ya bâtiment oyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Impression. The impression is the organization like is very good. Impression nga allez bien organisé allez malamu mingi. Awa to moni mondele aye na yebete bosololi après so ya mondele pa na yo moko monete yo pe o réussir mission na yo. They say like this so about the work the boss is here did you say really just you've succeeded about your vision what do you think about this? About Mr. Philip, my boss visiting me from here, I'm very happy to see him. So, and I'm very happy he came to see the job. They sent me from Nigeria to come and install a cage from Congo and he visited me. I'm very happy to see him. Okay, et popo ya boss nanga Monsieur Philippe, amoni musa na sali na zali vraiment na esengo mingi pona ndenge batida kinga awa na Congo na kusala musala pe na komi presque na suka musa na ngai na zane esengo mingi makasi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Merci papa journaliste na motuna otuni ngai kombo na ngai papa Basamputu nazali médecin vétérinaire na kati ya Poulaye Kimbangisa ya Lutendele. Sengo na ezali nini komona lelo na mokolo lelo mundele aniati na Poulaye ya Lutendele. Donc sengo zali makasi na ye moko tata nzambe papa Simo Kimbangu Okiangani nzambe molimo santo ndenge ye moko abongisaki keno lelo mukola lelo mundela komela biso malgré mikakata no bitumbezaki parci par là mais na bolingo ne tata Simo Kimbangu Okiangani na bongisi ndelo to moni mopaya yeli biso kati ya Poulaye biso surtout bandimi tata Simo Kimbangu na kati ya Poulaye Kimbangisa to na sengo mingi ya komona mopaya oyo akomi biso na kati ya ferme Kimbangisa ya Lutendele.
message ni kopesa na ba mama nyonso tu o ba pesa ki maboko po ete musale koma na niveau oyo komi na mokolo molelo longonya makasi ya liboso biso bandimi tata Simon Kimbangu esengo na biso za liboso pa ye moko nzambe ya banzambe papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge lelo keno asalaki abongisi keno lelo yo tozala na kati sikoyo pe esengo na pe susu makasi na musala ba mama afki ya Europe oyo baza kosala kati ya Poulailler Kimbangiso oyo ba mama vraiment merci na musala bino boza kosala musala za koleka kitoko toko senga pe keno oyo etikali bobongisa biso tozo senga papa Simon Kimbangu Nzambe abongisela biso donc toza na posa biloko ebele je crois que no boko yoka même na bandeko bakoloba même ye moko papa journaliste na même ye moko mundele o toko senga bino mama bobongisela biso vraiment bino mokumba bozui oyo lokola ndenge tata Simon Kimbangu akendaki boloko na 1921 ake boloko na Lubumbashi nde mama Mwilu atikalaki kosimba lingomba na ye de 1921 ti na 59 donc musala yango bino bozui yango keno bozo tongela biso Poulailler Kimbangiso oyo donc musala o tata Simon Kimbangu akendaki boloko yango bino bosimbi yango donc botika yango te bosimba yango ti na suka Nzambe alobi keno azala nunga mutu moko te fait de faire kan Nzambe akofuta biso ye moko papa dengena lobaki non même ya mukilo bozangi mais likolo bokozwa ata le na se tozuite mais likolo oyo seko na seko tokozwa ba mama vraiment merci tata Simon Kimbangu Nzambe apambola bino oyo ezangi bino bozo susu koleka soki to moni susu tokozanga kote ko pesa bino ka merci vraiment merci na musala oyo bosimbi oyo ya mama Mwilu asimbaki na D21 jusqu'à 59 tika tata Simon Kimbangu Nzambe apambola bino apesa bino ba moyen oyo te pour soutenir musala na ye ya solo bandeko balandi tozongisa bino matondi mingi na ndenge bolandi papa Philippe Soprada na mboka mokondi Kinshasa précisément na Lutendele esika misala minene ezali kosalama pona tina ya kopesa tata Molimo Santu maboko awa misala ezali kosalama oyo ya Poulailler tomoni ndenge aye kotala misala oyo et salami ko monter ba matériel et pas ya moko ya basali na ye papa Ibrahim Godquit tomoni ba prestation ya papa Philippe Soprada ezali positif mais c'est Philippe Soprada ayaki ye moko te azalaki accompagné na papa Lambert Makwemino Siampa nde ayaki na papa Philippe na lotomo ya tata Mokonjabule nde tomoni arrivé na ye accueil na ye ndenge nini mosala esalami epai ya mosali na ye papa Ibrahim Louis pe apesi ba appréciation na ye ya kitoko nde na tina wana toyebi ete monsieur Philippe pe papa Lambert Makwemino elongo na mama présidente générale na équipe mobimba ya niveau général pe maman intendance maman Tilulu nde bazali kokende kuna na nkamba Yelusalem mipamba te tata Molimo Santu azali kozela papa Philippe Soprada pona tina ya ba traité pona ko bakisa makamu susu nde na tina wana ba mama na biso tozongisa bino botondi nde soki bolandi biso malamu awa na mboka mokondi Kinshasa tosungamaki na sima ya bililingi epai ya papa Alfonso pe mama Fifi pe papa Lambert nde tozongisa bino matondi tomonani na bangonga o ezali koya